Wera son azwi visa te. Wera son basabote ye. Wera son batraite ye moins que rien. Concert na poto pe annulé. Eloko nini esali bongo. Nani penza asali bongo. Bon, nga na oloba. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bolandi bien. Wera son arate eloko babengi visa. Groupe nyonso motu moko te azwi mbata. Alors eloko etie mobulu ya liboso fo boyeba. Na monde na kati Afrique, Congo likambo etali visa ezali loi moko esalama na modèle tobengango loi moko parallèle. Donc loi moko adapté na bambassade. Donc ba fonctionnaka illégalement. Ba fonctionnaka na ba norme ya communauté internationale te. Ba fonctionnaka pe na ba norme ya coopération ya entre Congo na bambassade wana. Ba fonctionnaka bongo te. Yango wana bokamwa te. Bon, bokamwa. Parce que mingi baza na Congo bamonaka yango normal. Okezwa visa na ambassade, faut présenter biloko ebele, on dirait testament ya Pharaon to testament ya Léopold II. Or que na kati kaka ya Afrique, bandeko nazoya na makambo wera son. Nazolobela nano visa po mingi entre bino bosomona wera son chanteur munene, musicien munene. Mais koma bakopimela ye mbata. Eza pe bongo. Wana eza bongo. Yango nazo explique bino. Alors, na kati ya ngambo ya Brazzaville, na ngambo ya Angola, na 9 pays voisins oyo elengi Congo, donc 9 pays voisins oyo entouré oyo ezali oyo etie Congo na kati, na mboka moko te situation oyo wera vivre bakoko vivre ango. Bakoki kopimela musicien munene bongo visa te. Soki eza ba circonstance ya épidémie ya maladie te to eloko mosusu. Mais bolandi modèle bapimeli wera visa. Alors elakisi loi oyo bango ba utilisaka eza loi moko parallèle. Potango bapimeli wera visa bozala sir balobi yango selon loi bango batangi kuna. Bozoka baza na eloko bakomi na mikanda kokanisa te ndenge bazoloba na monoko boye na ndenge wera zoloba bango pe bake koma bongo na ba dossier na bango ya ambassade to na maison Schengen. Non, bango bakomi article boye elobi boye elobi boye elobi boye. Bango bakokisaki ba norme te yango tosali boye. Donc bango ba pratique yango soki tembe bokende kotuna to bosenga ba papier po ndenge wera akotsaki visa. Bo comprendre. Ba PCT ba pimeli bango to visa. Donc jamais bakokoloba na wera na monoko et koko salama te. Donc faut ba lakisa, faut ba bimisa ba papier, ba dossier, motif o ba boili wera visa. Donc faut ezala par écrit. Ba beti pe caché na ambassade, ba komi bien. Ba lakisi. Soki ba pesi wera te, wera akoko mema bango na justice. Bango na kati ya justice, bakolakisa ba papier na ba dossier tina nini ba pimeli wera visa.
parce que wera azokende beta concert kuna pe na préfecture ya Paris bayebi yango Zénith pe soko réservé bayebi alors elakisi awa donc na ambassade wana fo balakisa alors siko tokende oyo ngai siko nazomona eloko nini epekisi wera akokozwa visa te po eza somo eza soni ebongaki azwi visa concert ebetami te ebongaki azwi visa barefule bango me azwi visa te baboyiko balobi non niete zéro en tout cas eza somo alors pa na ngai eloko esali bongo ezali bandeko boyebi ke baambassadeur oyo bazala na Congo wana nyonso kolongola moko te ata botama na mboka oyo abotamaki asalaka COP te mais soki akomi na Congo asalaka COP boyoki te nalobi bien ambassadeur nyonso kolongola moko te na Congo asalaka COP tous les ambassadeurs au monaka bayebi COP bien basalaka pe ambiance na Congo basalaka pe na Brazza bayaka pe poto basala ambiance bavivraka vie ndenge mutu to avivraka basalaka COP kitoko alors baambassadeur wana na baconseil bayebi Congo ndenge fonctionnaka bayebi visa na Congo eza ndenge nini bayebi pe na Afrique ezali me bayebi na Congo eza ndenge nini yango wana wera ndenge aza wana bakotisaki boule deja bayebaki awa oyo azomema eza bangulu wera pa yebi yango ambassadeur aimagine bangulu or ke soki aimaginaki bangulu to bato balingaki bapesa visa baimaginaki bangulu na ndenge ya loi balingaki na ndenge ya loi légalement balingaki kodimine bato balingaki baloba wera bato baleki ebele osengeli visa wera pe bisika za ayebi makambo nga nazoloba ye pa kanisaki yango tangu akokotisa nombre ya bato ebele kuna légalement ndenge mibeko ezali bakoloba ne non baleki ebele tomoni raison tokopia nyonso te badimine wana eza légalement baza na droit ya kosala yango batie bato oyo nombre oyo ekokende oyo bamoni esengeli penza bango bakobeta musique na quelque réserve mais bango basali bongo te bango bapimeli pe bayebisaki wera soki raison nini nakanisa bomonaki wera asalaki conférence de presse ou bien ayambaki bajournaliste congolais na lupango na ye eyaki avant les 25 heures ntango barate ya le 17 samedi oyo eleki le 18 abengisaki bango bayaki wana kotala ye alobaki bazozela sikoyo le 25 alors même bajournaliste bazalaki na espoir même nga papa robo nazalaki na espoir bakozwa toujours visa nga kutu na milobaki boye nalobi bon lokola ekomi le 25 elakisi balobi te elakisi wera date yango ezalaki nango le 25 me ye alinga kozwa visa avant ezalaki le 17 te wana abinisaki kaka bacombattant omoni bule nga nazwaki sikoyo ambassade aboyi mpe kopesa visa avant le 17 alobi te akopesa avant 3 jours ya concert ou bien 4 jours mpo na situation ya bamaladi ou bien likambo moko boye alors yango alingi bakoma 3 jours avant concert, pas une semaine ou bien 2 semaines avant concert
pananga na kanisa ki bongo. Wera pe na kanisa. Akanisa ki tango mosusu ambassadeur ache bongo pona le 25. Yango ba journaliste ba lobaki ozwaka visa ndenge tozomona. Alors kuna pe na ambassade to bato yo ya maison Schengen bango pe bazolanda maloba wera bazolanda pe opinion congolaise bango bazolanda loi te internationale bazolanda coopération ya Congo na ambassade na bango te na ba pays te bango bazolanda opinion ya ba congolais tibaye ko anilango bon bato pe bazali pe puis eloko lisusu eza wana wera azwi apui te po ndenge visa erataki liboso soki wera azwaki apui na ndenge ya loi na ndenge ofelekaka te bakonzi na bato o bayebi loi bayebi peke musicien munene ya Congo azokende beta l'étranger. Donc tango kaka avant le 17 bazwi visa te automatiquement ba coup de fil elinga kolela kuna epa ya bato yo bakopesa wera visa mais esalami te esengaki pete ke wera akende solola na bango wera akoko expliquer kaka bureau na ye to mutu moko azwi visa te bapimeli ou bien justice congolais bapimeli manœuvre bandi automatiquement eza kamoko urgent mais esalami te pourquoi nga papa robo na yebi te mais eloko na koko loba boye lokola babeta concert kala balanda te ndenge Fali abetaki Fali abetaki parce que Fali bakonsideraka ye mingi neti congolais te na niveau poto pe na niveau bato bakotala concert même ba pays voisins ya Congo bakonsideraka Fali neti congolais te botalaka pasaka na ba France 24 apasaka na ba télévision français balobaka ne mingi yo omonanaka neti congolais te neti américain donc koloba balobaka bongo psychologiquement eza pe bongo na ba fanatique na ye ezala ba o baza na Angola bamonaki congolais te donc du fait que bamonaki bongo te azali na capacité mosusu ya kolite yango concert na ye esalamaki mais sikoyo bawera traditionnellement na balegra mopao bazali penza Congo linyoko penza ya Congo lituma oui sikoyo maison Schengen naba bato wana balingi bakomisa wera malemba yango wana ndenge basali plus de 10 ans babetaka te wera alingaki koya na wenge maison mère te wera alingaki koya wenge bon chic bon genre oui wera soki basalaki boye premier retour na bango na miziki awa elinga kozala maison mère te melinga kozala bon chic bon genre wana nga papa robo na lobi na bino na tchemai na monoko te na kotia air moko s'il est certain concert elinga kobeta soki kaka erreur baboko pia bango ba visa ba coup de fil elinga kobengama na ambassade na maison Schengen voire même ba jeep oya mwindo sa matricule elinga kozinga maison Schengen elinga kozinga ba ambassade bango moko balinga batuna likambo nini ezali awa soki kaka yalaki ke concert oyo kobeta na Zénith wenge bon chic bon genre wenge oya kala basangani po baya kozongisa miziki
sima nango bakozonga na bango ndenge bazalaka. Wana bandeko somo na kosa bino te. Bale Makaba, ba Jibe Mpiana, ba Werason, ba Blaise Bula, ba Alain Pela, ba Fondé, batu nyonso wana bakombo ezotangama na publicité na bafoto seko nzembo akala wana ezobeta. Boyebi yango te oyo ebimisa wenge ezobeta bamanda chante. Donc soki wana kaka concert elinga korate te, visa pe elinga korate te, bakombata pe balinga bakota concert. Oui, bon chèque, bon jar. Mais siko wera mukonza banyama yende mutalinga ya maison mère abeta Zénith. Et puis wera za capable abeta sous deux fois Zénith. Alors tango maison Schengen to ambassade eteli wera kal autorité bato baninga basale appui batie bakoto na matoi. Tangu wera bazaki na matata na jibe ezaki ndenge nini ponga na lisolango na yebaka bien te na yokaka nete yalaki nini. Oh non yalaki bongo non boloba bongo te. Oh ezala penza bongo. Oh nakomi me nakomi ko oyebi so boyebisaki nga te lenga nakende pa ya moto totyaka libabe le grand mopao lenga nakende kaka kuna bona okende so wapi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.